Mida, ozolinga ochange stratégie. Ozolinga obongisa na la Chine. Ozolinga ozala na sympathie na la baronne Mama YouTube. Nazo comprendre ba jena yo. Mida, 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 mida. Na prononcer yo combien de fois? Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato yo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Mida bomoni bino moko asalaki émission à Balokeli grâce temo sans koyoka soni. Mida ndenga zawana ayebi aza conscient azobima deuxième. Donc après les colonaye Mama YouTube Karine Mokonzi. Siko Mida azobima deuxième. Donc ce qui Karine abimi na 100% pour yeza Mama YouTube abimaka même pas na 90%. 100% na 2021 oyo. Siko Mida aza deuxième avec 38%. Si maba obalandi Mida et c'est de Panama 36. Ba oyo balandi essai baza sikoyo première na bango abandi na 14%. Pour vous comprendre. Na bato bazali bazo mené n'internet ezala na Congo ezala na poto na 2021 oyo. Karine Mokonzi la baronne Mama YouTube avec 100%. Mida deuxième avec 38%. Essai de Panama 36, troisième. C'est comme Mida a gardé deuxième place wana amata pourcentage. Bien sûr, a comme un pourcentage ata katikatite ya Karine Mokonzi. C'est koyo azolinga garder place wana. A balokeli déjà grâce temo. A lobi angope na ba direct ne. A lobby na ba fanatique na ye oyo asalaka bango plaisir abenga bango ba mida chou po bango moko ba mibenga maka ba mida chou. Mais en réalité pa ya mida baza ba sardine aliaka bango na kwanga. Alors Mida azoloba na bango ngana balukeli grâce temo. Soki boko kote la ye problème ezate internet ekendeke bongo. Soki Soso Angelica la chose à côté de grâce temo problème ezate bozala pour ye. Mais bozaka rabatunanga na kolongola bino ba blete. Surtout ba ble wana e kosaka bango ba bima ba Mida show. Mais nzoka Mida etant que moi na Mokongo tango asalaka émission azo nyema kwanga nsesa nyema azo doda ba sardine azo lia bango. Mais likambo ezali awa Mida azo yebake eza difficile eza pasi vomi bazwa tonga babwaka ngo na sani ya fufu banikisa oluka tonga okokomona ngo rapide. Mais po ba fanatique bandima ye ba chinois akoma na sympathie na la baronne ayebi eza difficile ya kosakana te. Mais Mida azazoba te azomeka amekaki na ndenge nini nakanisa bato balandaki direct boyokaki ndeko mwasi moko abengaki alobi Mida ngana yawa pona loba na makambwa grâce temo. Mais Mida ngana yokaka soni te naza chinoise
chinoise 100%. Naza penza chinoise. Mais mida, modèle ozui, pona koloba na grâce temo, te oza bien. Mida, continue modèle nengoza. Donc, ndeko mwasi oya bengaki, mida pazo solo naye, na calme nyonso, atiki aloba makamu nyonso. Mida, azoloba na tendresse, bala liboso na mona, mida na tendresse. Azoloba, nazoloba tendresse oya kinite, tendresse oya love, elobeli. Akomi tendre, azoswa na chinoise. Mais soki mida, akomaki tendre, asolola na chinoise wana, na yebi pete soko aza chinoise, po ekokozala nango pe aza chinoise, ya solo, to ekokozala, mutukaka ya mida, mida komisie chinoise, pote, ba chinois batala, baloba chinoise moko sa bengi, na mida ezoleka bien. Bon, biso pe tokokomeka, ekokozala bongo. Po na lobi na bino, mida azana posa, mida alingi, ba chinois akoma na bango, pe alingi a sympathiser na Karine. Wana nde problème. Po ndenga BBC na grâce temo a popolie, ndenga vandeli batu oya théâtre na mama di mama atie na kati, donc azana besoin ya force. Siko mida ayebi ese azana force, mais azana se ya ye na moment oyo. Donc ese baza penzela mokote. Vaut mieux coûte abalukila ese, mais stratégiquement mida garder kaka ese, parce que ese de Panama basakanaka na epete. Po ese de Panama aza élément. Aza neti soki azalaki orchestre musique, aza neti Empire Bakuba. Empire Bakuba tant pepe kela yalaki basakanaka nango te. Donc ese de Panama na Saratola baza ba marque ya Empire Bakuba. To Zaiko Vimba, Vimba, ese de Panama Vimba. Sikoyo mida ebiango azo garder. Po mida azo pratiquer méthode mwandambu ya nani. Bon, comme musicien na uchaka Amanda chante. Sikoyo lokola azo pratiquer ma méthode, mes stratégies wana. Sikoyo alingi la Chine ameka kofole bango. Yango ndeko mwasi wana bengi. Ndeko mwasi wana soko aza chinois. Chinoise c'est que bayebani na mida. Soki pe aza chinoise te, c'est que mida muta komisie chinoise. Oui, po mida azoluke stratégie. Yango na ye, mida. Mida. Hein? Mayele nini ozwa non? Karine Azaya, mama YouTube. Donc, eza confirmé na munoko wa Karine te. Banda Karine bima. Banda ba site et salami. Bana mibali ya minene basala tribunal uniquement pour na Karine si mabatie ba musicien. Donc, pour na kolobela ba musicien, muta tchaka bango somo eza Karine. Bango nyonso bazalaki wana ba tête. Tant nazolo ba tête, bazalaki pa ba tête parmi belément ya makasi na Congo. Vincent Chulusi, Mombaya, Jas Kavulu, ba Frank Stemai, bango tout na monoko na bango ba confirma mwana mwasi oyo ayebi internet très bien. Bango balobaki YouTube te. Internet. Donc internet. Donc Karine azalaka mama YouTube te, mais mama net. Ba confirma. Soki signature ezalaki na livre d'or de ba signa. Soki mbondo ezalaki mbele ba mela. Yango na mida. Talaka nanu mutu angoko. Talaka nanu. Tangu Karine atiaki yo, c'est la famille. Eza black car, eza neti ba pesio ordre
de léopard te ordre de mokonzi bapesi yo médaille o soko olakisi pan bato babangi oza na ordre laisser passer ya Karine Mokonzi ndenge wana te Mida c'est la famille tala le king apostaki yo ça c'est vrai soki na Facebook ou bien na nini yo moto banda kolobela yango yango bato bayebaki mais Karine soki aposte mpa mokili mombeyebi bapostaki Mida na bato bakotaka internet te na famille no na Congo bayebi ke Mida bapostaki ye na la baronne Karine Mokonzi komba Karine bato bayokaka yango tina forêt équatoriale sans que bakota na net sans que batala eloko même na livre mais soki olobi la baronne bayebi toyoka yango siko Mida ozokanisa na facilité nyonso okobalula bachinois na facilité nyonso okobondela Karine tala Karine obengi Karine akokomprendre nuka obengi Mirinda akokomprendre eza sukaligu obengi Mamboline non Mabole nde bobengaka ayebi kaka faute d'orthographe euta na mutu oyo ye moko format Israeli Show Mamboline azotanga ngo na anglais Mabolin o comprendre non anglais a comprendre ki eza Mamboline sikwa ninga tanga ngo na Kikongo je crois yango alobaki Mambolin donc Karine tout a comprendre ngo soki po bimisi mususu asika a comprendre a ko poster toujours c'est la famille mais koyaka tena mafuta opakule mafuta ye moko asalaka mafuta oya pakulaka ya ye moko bongo tango akotekela biso mafuta tokozala ndenge ni fi oyo tomonaki ya jamaïcain ya américaine bote wana tokoleka yango ou bien tokokomande ti fi wana Mida Mida yo amayela olingo kota na 20 na deuxième na 2022 okangama na Karine te Mida yo na comprendre na ndimi vraiment obotama na kisantu liboso naza kodouter naza kokanisa obotama na kimpese mposa na courage ya bafille ya kimpese babelle fille bien sûr bango baya kitoko mais yo nayebi te soko obotama na kimpese penza na kati ya kimpese ou bien na 17 km ya kimpese mais na kimpese bafille babotama kuna baza toujours courage na mibali misusu kutu bakengelaka baza bagarde de corps na Angola na présidence bana kimpese na pesi bango bote non baza bakongo kaka bakoza mokolo mosusu bantandu mokolo mosusu bazombo mokolo mosusu basansala mais banationalité wana nyonso eza juste bakosaka te na ndenge bien ça c'est la vérité ndenge moko yo Mida yo te tolongola makambo wana nakoloba ni ozoya na ndenge ya boye Mida na moment oyo Karine aza fiancé ozoya penza boye bon soki Karine a sympathisé na yo d'après yo ozobuleni okoma koloba sikoyo Karine ndenge okoma oloba mikolo oyo komba Mamboline obosani yango na Mirinda ozoloba ngo par hasard mais soko olandi bien bato na yo basi bacomprendre yo ozolinga osympathiser na Karine en plus bango bacomprendaki avant ke nga papa robo ngai na comprendre à partir na yo kaka te ma partir na bango po soki bayoki yo otangi komba Karine 3 fois bango baye Mida na ye pona loba na grâce temo denga sali bongo ate na bacomédien wana olobi vérité bazolanda kaka makambo ya Mambolin soki balobi bongo elakisi balobi na yo Mida tala kombo balobenga Karine ozosala erreur sima bakati balobi ere moko na kozonga balobaka no bongo ti
moko na kozonga wana bazoyoka yo bazoyoka ndenge ozopupula bacomédie te bazoyoka ndenge ozopupula grâce te mais bazoyoka soko koprononce lisusu Karine oh mpebo mida mpebo mida te ozaka mayele oza mayele so balobi nanga mida aza zoba non na undima te mida en tout cas yozwa courbien pa Karine olanda penza Karine yo na moni ebe Karine banda botama po yoza mukola Karine yo te mutu bana omima Karine ankala te tika kudu na pesa copine na ngai bomwana o abanda kosimba nga na âge ya 3 ans ngai 3 ans ye pe 3 ans na banda koyeba ngo te tokutana boye ezalaki likambo boye nasilikaki wana na betela bino histoire vraie copine na nga donc non copine te ke toya bacopine totambulaka nayebi ye mpe ayebi nga me nga namonaka nayebi ye na kibokolo me natiaka te siko mokolo moko nazalaki na kanda na Lwanda mbala moko ya lobi na nga oyebi ke ntango tozalaki na 3 ans mpo toane mbula moko nga mpe nayaki na 3 ans nga mona banda kozwa yo nazokatisa no loboko tipa na biso soko tuni bapara na yo na bakoko na biso na bakoko na bino bazala kobenga biso kutu mwasi na mobali nazala kozwa yo chaque fois nga na 3 ans bato nyonso bazotala tala mwana ya kozwaki kaka en tout cas etushaki nga makasi mpo mbala liboso namona ndeko mwasi alobi bongo toyebani topesanaka mpe mbote me tomonanaka rare nayebi ye mpe kaka ngai na mokolo me nzoka bien sûr nayebi ke pai nga na botama tozalaka pembeni me nayebaki te ke ye mpe azalaki me nzoka azalaki ntango nga na botamaki epa botamaki ntango ya botamaki na lupango ya koko na bango nga mpe na botamaki pa ya koko na biso kaka donc à partir ya mokolo wana nakoma orespecte me mida yo te wana komema Karine nandimi te po yo mpe wakoloba non bula bien oloba na Karine wakomema ye me ngai ndeko mwasi wana azalaki penza na ngai banda tobotama yango napesi ye mbote bisika aza kuna na Ngola nzambe azala na ye. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.